lokola bango bazokanisaka baza mayele ye pe il faut azala ekenge puisque azali mwana ya un grand leader azo risque ntango azocrache likolo ya mémoire ya le patriarche Tshisekedi wa Mulumba ezosepelisa biso te koyi akoki kobota taba te me ye alingi akoma taba ndenge nini élection anticipée esalema puisque soki balandaki ndenge Martin Fayulu alobaki depuis au départ ke mboka eza na crise ata bobotoli ngai légitimité bosali bosote le premier mais tala molingo ezomata boya tosolola mais déjà lelo oyo balobi te ke crise ezali machete ou bien azomela bangi ou bien akoki banga soko oyoki insécurité osalema elakisi ke c'est kinga kati qui est à la base ya bainsécurité nyonso wana Félix akoki obena osalaka bacampagne na Nord Kivu na Katanga ndenge Kabila na mwasi ne bosalaka bacampagne na Nord Kivu na Katanga so ezaki président ntango azalaki légitime enani Kabila azalaki na pouvoir Félix ye na mwasi na ye bakokaki kokenda Nord Kivu na Katanga bosalaka bacampagne dévoiler ma bête ozoleka na mboka oyo il n'y aura pas un Rwandais ou bien Burundais akoyena kata mboka oyo a dénoncer pe aloba mabe ezoleka na mboka oyo biso mo ba Congo toza censé ya ko dénoncer pe koloba mabe so ezoleka na mboka na biso évolution nango eza mabe oyo aza sans problème ya kosala libala esuna mese Kabila Hippolyte te oyo kondima aza esclave ya mese Kabila Hippolyte te totia ye wana toboyi nde esclavagisme oke moto moko bana kokonzaka oyo konza mboka sous l'esclavagisme moto moko boyi toboyi yango tolobi eke no toke na élection anticipée ye na cité ya oya kuna na Kachati na Mongaliema esika bandimaka ye kuna mokolo wana mpo ka prêter serment ndeko na ngai na mona mese tshulu makwei lokola maladi ya ndeke na kopena te a partir ya wana ye koyeba ke no mboko ekoza malamu te mpo moto oyo batie ekotia oyo akosala eloko te saka Kinshasa te Kongo eza ntina baprovince bato kokufa mikolo nyonso yo kaka awa union secret yango ezosala ekobutiri biso na nini. Bonjour journaliste. Mboka ezali kotambola mabe pona kobanda tozali kolinga kokokisa 3 mois sanza misato likita ya kumu ya mboka lokola président de la république na ba ministre oyo asalaka na bango mosala conseil de ministre ezali kokota te kuna nde esika basololaka ndenge moto na mikumba ezwaki ya leta azokamba yango ndenge nini mais lelo tolingi kokokisa 3 mois conseil de ministre ezali kokota te même cour constitutionnelle eza na président te ezala chambre basse ya parlement ezali na président nano légitime te makambo ezali na ndenge ya buliyeke union sacrée oyo président alobi est-ce que monsieur Félix tango alobi makambo ya union sacrée lelo tomoni FCC bazali kopanzana eloko nini bazali kopanzana toyebi mayele na bango bazali kosala stratégie politique sikoyo omoni problème eza ntango olobi ezali union sacrée il faut ayeba union sacrée wana ekokoma suye to ekokoma te puisque bango bazosala politique ya stratégie ya prolifération c'est-à-dire multiplication par division bapanzana FCC koma ebele po bakotela union sacrée wana basinfiltrer lisusu bakontinue kogangrener bakontinue toujours kozwa peuple en otage po makambo ebonga te mpona nini bazobanga boloko ozomona alors lokola bango bazokanisaka baza mayele ye pe ifo azala ekenge puisque azali mwana ya un grand leader azo risque ntango azocrache likolo ya mémoire ya le patriarche Tshisekedi wa Mulumba ezosepelisa biso te koyi akoki kobota taba te me ye alingi akoma taba ndenge nini bato wana babomi mboka baza koya ebele koadere estce bakozwa misala to bakozwa mosala te ntango ye andimaki kosala na bango depuis 2019 2 ans esili estce résultat ezali nini alors esengeli asala sursaut politique baliaka
bui na moto na kote po ezikisa mongongo andima kosala dialogue na bato nyonso baza libanda ezala opposition o eza libanda andima kosala ou bien l'homme Madidi oyo azali ko incarner ebele ya bato sima na ye oyo ebele ya bato baza na confiance na ye esengeli akota na dialogue wana bakushi nyonso bakota na kati ya masolo po ete ba élection anticipée esalema puisque soki balandaki ndenge Martin Fayulu alobaki depuis au départ ke mboka eza na crise ata bobotoli ngai légitimité bosali bosote le premier mais tala molingo ezomata boya tosolola mais déjà lelo oyo balobi te ke crise ezali ndeko Félix alobi kisalome banda mais kisalome banda ti lelo aza nommé informateur te ti lelo makambo eza toujours na ralati est-ce que tu vas continuer ndenge wana ti après 2 ans lobi kisalome banda bientôt là tozokota na 3e année par rapport couvre-feu ezali pona nini couvre-feu ezali insécurité l'insécurité na mboka oyo c'est la personne de Kabila toyobi ba stratégie na ye asalaka insécurité au bazoloba est-ce que un paysan un homme faible akoki ko insécuriser ville lokola Kinshasa est-ce que gouvernement en place ko banga un homme faible ou bien azali na mwa machette ou bien azomela bangi ou bien akoki ko banga soko oki insécurité au salema et là kisi ke c'est kingakati qui est à la base ya ba insécurité nyonso wana puisque soki nyoka ekoteli na chambre et puis tango nyoka ekoteli na chambre soki obomina na nyoka wana te yo kolala pongi te siko tango aza kosala est-ce que soki Kabila azaki président légitime na tango na ye Félix akoki obanda osalaka ba campagne na Nord Kivu hein? Félix akoki obanda osalaka ba campagne na Nord Kivu na Katanga ndenge Kabila na mwasi ne osalaka ba campagne na Nord Kivu na Katanga soki azaki président tango azaki légitime enani Kabila azalaki na pouvoir Félix ye na mwasi na ye bakokaki kokenda Nord Kivu na Katanga bazosalaka ba campagne pe baza kofutaka bambongo mpona kosécuriser mboka ndenge bazosala il serait déjà aux arrêts mais ti lelo tozomona Kabila azali kosala ba réunion na ba généraux azosala réunion na ba conseiller à l'état c'est ça l'insécurité c'est sécurité ezali makambo ya corona te insécurité c'est Kabila na mboka oyo eza na Kinshasa eza na ba province l'insécurité équivaut Kabila nde azosala insécurité na mboka oyo voilà. Bonjour. D'abord, mboka ndenge ezokende la soki na kobuka lokuta ça veut dire naza congolais te naza congolais du sang papa na ngai aza congolais maman na ngai aza congolaise et moi-même je suis congolais d'origine vraiment mboka na ngai yake le Congo mboka nzamba apesa ngai pe apesa biso soki toko dévoiler ma bête ozoleka na mboka oyo il n'y aura pas un Rwandais ou bien un Burundais akoyena kata mboka oyo a dénoncer pe aloba mabe ozoleka na mboka oyo biso mo ba Congo toza assassin ko dénoncer pe koloba mabe soki ozoleka na mboka na biso évolution na ngo eza mabe par rapport à quoi d'abord moto aza problème ya Congo ya liboso eza Monsieur Tshilombo yimbo komona ye problème Monsieur Tshilombo ayiko tia mboka na biso pe na problème ayiko elise mboka na biso na problème yango tolobi boye pour que la problème autour de mboka na biso ezo sera na mais ce qui se tient devant nous komona ye problème Monsieur Tshilombo alongwa nano wana alongwa parce que mboka za problème na mboka oyo yena tie obstacle pe molini na mboka oyo non le problème c'est quoi tozolo bateke soka longo musoro passé été toluka wa azali digne oyo aza sans problème mais kosali bale suna Monsieur Kabila Hippolyte te oyo kondima esclave ya Monsieur Kabila Hippolyte te totia ye wana toboyi nde esclavagisme oke moto moko bana kokonzaka oyo konza mboka sous l'esclavagisme moto moko boyi toboyi yango tolobi eke no tokena élection anticipée peuple apona moto oyo azali digne oyo azali choisi par le peuple totia ye wana po Monsieur Tshilombo auti na peuple te auti alibenga Monsieur Kabila Hippolyte nde azwi atie wana yango tolobi ke tokena élection anticipée parce que lolenge mboka ezokendele yango te mboka ekomi na crise totale
même soi-disant tribu à président et moko, soi-disant président de la République, tribu na moko, bazo souffrir que tous les tribus, bazo souffrir que le reste de la tribu à Congo, bazo souffrir c'est le besoin de la tribu à Bango, bazo souffrir en conséquence. Il y a autre lobby qui non N-O-N, mais c'est tout le monde qui doit quitter. Pouvoir on essaie à yoter, et son peuple pour la quitter, et son peuple pour la quitter. Il y a autre lobby qui a besoin d'anticiper. Azala ouvert. Na mona ki mabe ke mboko toke kana lisuma ya mabe depuis le premier jour mais c'est tout le bazo ka ba na cité a Oya kuna na kachachi na monga lema esika ba ndaka kuna mokolo wana poka prêter serment ndeko na ngai na mona mais c'est tout le bakwei lokwa maladi ya ndeke na kopenate a partir wana eko ba ke no mboko ko za malamu te po moto oyo batie ko tia oyo akose eloko te yango to lobi boyo ko banda wana tilelo mboke ezaka na yiki moko eza lokwa moto akwa maladi ya ndeke ye moko ataisa yango ndele ebandeli yango congolais tozosenga aide parce que nous sommes censés nous sommes se tenir partout mpona kodénoncer mabe partout tokotelema mpona kodévoiler mabe ya mese Tshilombo oyo asali bala na mese Kabila Hippolyte oyo lelo Kabila aza libre aotouche plus ou moins 650 000 $, oyo eza kota libenga na ye chaque mois pendant que bafonctionnaire on atra baza 58 mois epayé. Mais c'est Kabila aza libre et peut donc gagner des millions de Congolais, des millions de dollars. Nakata libre nganaye. Non seulement là ni mais c'est Tshilombo. Il y a des problèmes. Problème à Congo se force à Congo comme on Tshilombo. La mukeza bembate, la mukeza katumbite. Bango baza ba opportuniste. Bakenda iko pozo mo solo kule pa mais c'est Tshilombo. Et si bazui na ba famille na bango mais l'amour que ça poubelle était et ça ekundete OK ce que OK osongi l'amour c'est nous le peuple bismo to ça déclaration officielle place na bango sur kata l'amour té mais c'est Jean-Pierre Bemba ta place et c'est sur l'amour té ta place est à MLC et mais c'est Katumbi Chapo to ebiso place na yo sur kata l'amour té place na yo et ça coule na kata parti au créé il y a pas 2 mois n'est ce que les alikuna Lamuka, tu as deux leaders. Au batikali constant, batikali dynamique. Il y a Liboso Eza Martin Fayoulou Madidi, le véritable président élu. La Congolais Toyebi. Oh, tu as la inconscience, c'était la conscience. Toyebi qui est le véritable président élu en 2018, c'était Martin Fayoulou Madidi. Accompagné à Adolphe Mouzitou, on est la Kata Lamuka, et puis ce peuple doit accompagner Bango. Ba organiser l'élection anticipée. Bango a des peuples à collaboration librement. Yangovana. En tout cas, tout ça, soutien à nos sur la biso, ce bazar de près comme de loin. Biso tout ça, tout ça, résistant. Tout ça, partout pour dévoiler, pour faire comprendre la population tout ce qui se passe dans le biso ma bé. On me fait tout le monde comme on a des problèmes. Mais tout ça arrêté jour et nuit, tout ça poursuivi jour et nuit. Merci. Et là, on a lobby, papa journaliste. Ah, on est tous en Congo, vraiment, tout le Congo. Banenios tout na Congo chaque année Congo problème ici la raté pour na nini baninga na ba pays voisins tozana bango lokola Angola lokola Brazzaville lokola ba pays où ça pemeni awa babongisa bamboka na bango mais pourquoi pas biso anenios tout population basi batu kokufa batu makamnios tout mabe pour na nini peuple a kobimisa président na ye bango bazu baboyi année 2006 Tobimisaki Mbemba, Kabila Boyi afandi. Année 2011, Tobimisi Pape Tienne Tshisekedi. Kabila Boyi afandi. Année 2018, Tobimisi président élu massivement Martin Fayoulou. Oyo peuple congolais a voté dans 10 ans. Abimi, Kabila Boyi a vu Félix, a nommé Félix. Le nom Félix est nommé, Makamunyo stu ya malonga zo sala na mboka ezate. Félix a eu un gouvernement discours. Président le papa maté tolembi. Pour le nini boye. A eu un gouvernement discours. Muke a pesi discours. Muke a pesi discours. Makamuna mboka et baby. Ba province ba toko kufa Félix azo sala ba makamuna awo mais azo ta la province te. Comment ça qui chante la te? Comment ça qui chante te? Na ba province ba tozo kufa na est ba tozo kufa. Licho tozalaki na ngo tobunda Kabila longo na mboko yake na mboka na Rwanda Kabila Hippolyte Kanam c'était rwandais aza congolais te
liste okendaki nango yango wana Kabila kende na Rwanda yo zwi obengo ozongisi Kabila na mboka oyo opesi ye babeki massacre na mboka ezosila te na este Kongo ezaka Kinshasa te Kongo eza ntina baprovince bato kokufa mikolo nyonso yo kaka awa union secret yango ezosala ekobutiri biso na nini bon na nyonso oyo nalobi nga poso selon ngai mboka comme tel ezotambola bien te tokende na bareforme institutionnelle tokende na baélection anticipée tobimisa président au peuple aponi eza bateatre wana mesechino ozosala tika bateatre wana tala mboka ndenge ekomi na crise bato butu moi kokufa tina capitale ya Kinshasa awa bato bazokufa yango eloko nga nalobi tokende na bareforme institutionnelle tokende na baélection anticipée eloko nga nalobi yango wana ok